Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Na minito oyo ngai nazali kozonga lisusu na makambo oyo mama Rosalie alobaki na ebandeli na oyo etali arrestation ya Général Munene. Bandeko ba bolingo ba Congolais pe ba Congolaise. Biso baye oyo tozali awa na poto. O babengi biso ba diaspora congolaise. Il faut toyebaka tomonaka deja makambo na mosika. Tozala kaka na système oyo teke likambo tango komi brusquement boye. Ale to simbi moto sima tokomi koloba soki toyebaki. Bandeko ba bolingo. Tango biso to pesaka information. Tolobi ke Général Munene bakangi Général Munene azali na prison ya Congo Brazzaville. Ebele ba traita ki biso ba fou. Balobi ke bolanda batu wana te. Batu wana baza batu ya lokuta. Baza ba aventurier, baza ba comédien, mais tolobaka kaka likambo moko tolobaka ete vérité koki ko sala 1000 ans. Mais soki ezali vérité, mokili koyeba kaka ke eza vérité. Tango biso to bande koloba ete Général Munene bakangi batukutu bazolo ba abotika babiloko wana bolakisa ba preuve. Général Munene bakangi boza kondimate. Mais lelo to suki wapi bandeko. Ba chaîne ya ba Congolais oyo bakendeki sima ya bangwanda oyo ba utilizaka bango po ba pesa ba information baloba ete non Général Munene azali arrêté te azali Général Munene azali quelque part na sika ya sécurité. Lelo kaka ba chaîne wana bango moko bakoti na kati ya contradiction. Botela na ba chaîne na bango, chaîne na ba Congolais obino nyosu boyebi. Bolanda ba émission na bango, bokomona baza koloba ndenge nini Général Munene il fallait basa la transfert na Congo Kinshasa et puis si moi mobulu Congo Kinshasa na Congo Brazzaville moi matata ezali. Alors boyebisa biso sikoyo. Bomoni te ke bino moko sikoyo ndenge bozali na bosimbi touche. Basimbi bino touche no poto na maboko. Parce que bozalaki batali boso oyo ya kolakisa na ba diaspora congolaise ke non information oyo Radio Zoomel 1000 et lobby eza ya lokuta. Bozu bopesi biso kutu kombo ba vuvuzela. Mais lelo mokili ezongisi biso na raison. Bandeko congolais pe ba diaspora congolaise. Ngai papa Roger nazali koyebisa bino boyi. Na mokolo ya lelo, bokanga dati ya lelo. Na ba chaîne tout. Ouais, ba Congolais obino bo monaka. Ah non, ba chaîne ba Congolais baza ko pesa ba information. Toza ko loba yango bien. Na ba chaîne nyoso. Bato yo baza na ba information oyo ya masolo ya kati. Esika ba événement ya minene lekaka. Tango musu toza kaka mibale. Ba ona nyoso baza kaka bato moko ba lukaka na pembeni. Bandeko na koyebisa bino susu eloko moko boyebi mokolo tosalaka émission moko boye oyo tolobaka mpona mwasi ya matungulu oyo toyebisaki tobi mama zwa bana kende na Congo sala boye oyo bato bafingaka biso bazoloba ete aya bino bokanisi ete mwasi ya matungulu nde akobongisa bana na ye nde na mbongo ya Congo oyo balobaki n'importe quoi. Mais bayebaki teke biso ntango topesaki émission wana tozalaki na masolo kati tangu ba Belge na ba Congolais na bato gouvernement babandaki kosolola po tangu babandaki koloba ete il faut siko responsable moko akende po ndenge balobaki ete soki mwasi ya matungulu se déplacaki akendeki na Congo mpona koassiste na autopsie ya mobali na ye question ezalaki ke tango alingaki azonga kotoyo alingaki amona clair balingaki bafungolele porte na makambo ebele. Mais geste na wana asalaki ayebi te ke ye nde mutu akangaki banzela nyonso. Et puis yo lobi ke ofundi gouvernement ya ba Congolais. Oui, ofundi gouvernement. Mais sikoyo yo mutu ofundi gouvernement il fallait sikoyo ozala na belema ba preuve vango lingaki uta wapi preuve vango lingaki uta mukolo oyo basengaki ke mutu akende mpona koassiste na autopsie oyo babengaki meme bato ya délégation ya ba
organisme mosusu po baya ko assister bango moko piu bapakati tango ba avocat bazoko sabina bokende te bosala bango eloko nini oyebi eloko nini babanda kosala bango ba telemelaki nde likambo ya 24 000 soki 25 000 euros par jour ndeko yangana tolobi ete epesaka biso mawa tango bino bokanisaka ete biso toyebi eloko te alors que biso tango tozalaka na kati ya bamasolo kati bamakambo ezoleka babiloko mosusu tolobelaka bino tobwakelaka bino mwa baflash mais mingi bayebaka te mpe tozali koyebisa bino ndeko bakongole nyonso to bazali na poto oyo ezali sikoyo flash tozali kobwakela bino congolais mpe congolaise yongo tozali koloba nazali kosala lit nazali kosala lit na ozali kosala yango en vain olinga te yebaka yango ete Joseph Kabila azali président ya Congo pe ya ko continuer mandat na ye parce que peuple na Congo balingi ye aza na population ya makasi na kati ya Congo mobimba Autant que subir votre besoin rêver papa boyeta musa ko sala miracle mutu boyeta muta ko sala miracle na Joseph Kabila zate Joseph Kabila koleka parce que bino boza batu moko bazali ona bango moko pe batu bazali awo baza ko yeba yango yango na lokola ba yebi yango eza ko tinda bango ana ba election ezala te bakomi ko luka ba réseau ya lokuta lelo ne moyo ko yeba ke ba election ezala te po nini biso ba congolais to ko sala election na étranger te tela ba réseau ezanga tina tant nani Jean-Pierre Bemba asalaki nani élection na Joseph Kabila pona nini tango la pe botele magite po bolo ba Jean-Pierre Bemba ko sala élection étranger te tango wana bino nyoso bozalaki na sima mwana mboka bomoni siko simbita le bokomi ko tala bozande ba ignorant bozama elete wepi ke yango na ba mindele bazo seka bino yango na ba mindele bazo seka bino po bozo réagir ko bino bozo kanisa bozo ba tamayele ko bino bozo kanisa ko koloba français wana na ba français msu bozo na ngona ba émission na bino o mona mutalati cravate na costume azolo ba français bino bokanisi ko loba français ndeza boyebi mingi mutu msu ba bozo lo mona zo ko loba français penza bozo ko totola penza langue ya Molière aza ko totola yango mais banesko ko tala ba raisonnement na ye o mona penza ke chijengu parce que baza ko sakana na bino lokola bana mike baza ko kosa bino lokola bana mike yangala tolobaka tangu nyosu ndeko fungola mayele na yo tango yoko eza suta wa distraction te yaka totonga mboka boya totonga mboka bande ko ba bolingo oyebi to boyebi sabino eloko moko bato baza ko linga ko sakana na bato baza ko linga ko sakana na bato pona ndini bandeko boyebi ke lobi ba combattant bazui ba image moko boye ba tiena site na bango balobi ke ba komi titre ba bia botala ndenge ba richesse ya mboka bazali ko yiba yango mais na kati siko ya ba image wana elobelaki mingi makambo ya ba viol bandeko un américain ou bien un anglais akendeki na Congo pona kosala ba enquête bandeko po mona ete makambo bachaki bango bazokanisaki batia yango pona ko détruire tam sous gouvernement ya Congo bien Joseph Kabila mais et contredire bango moko bandeko tango batia ba image wana ba image bandi bien ndenge nini bazoko laksa ba maman violée ndenge mutu wana pa sala banquette na ndenge mutu wana keti na prison bandeko depuis mutu wana bandeko ko sala banquette tina ndenge bandi ko interview bato bazaki ko violer bato to tikali ko mona ta un Rwandais moko to bio soldat Rwandais oya lobika ya nonga na sala ki boy ba Congolais kaka tango sikoyo ye anglais yango bandeko bafungola matoi boyoka tango sikoyo ye anglais yango alobi sikoyo bon akende sikoyo na kote potang ba lobaki ba makambo ya ba militaire hutu ndenge pe ba makambo bango ba osala kota est po ba militaire hutu nzonga nde bango nde baza ko violer basi baza ko boma ko zona même mwana muke bébé okomona baza ko beta bébé na mire ba militaire hutu tolobi yango bien ba militaire hutu ba rwandais hutu oyo ba rwandais ba kimaka bitumba oyo ba vanda na kota est o ngwanda na mobutu ba bomba bango bandeko bo fungola matoi bolanda siko kaka na kati ya film wana anglais wana azui hélicoptère akeiti na Walikale
esika bautu oyo bakotaka oyo ngwanda na ntango toyebisaka bino ete ngwanda aliyoka ezali na Congo na bato mai mpo basalaka ba opération bondimaka te bandeko tangu hélicoptère ekomi tina Walikale reportage bandi ndeko wana bandi kotambola abandi ko mundela na ange wana abandi ko kende kotuna ba question banini bandeko tellement ba check image siko ba moni ke parti wana ezaki parti mo très dangereux po akendeki siko po questionner nde ba militaire wutu oyo bakotaka ngwanda na Mobutu bakotaka a questionner bango na o etali ba makambo ya ba viol ndenge nini ba violaka basi kote kuna banini bandeko et comme na kote wana oyebi ke ba yeko sutuka batongo bango moko ba combattant ba yeko sutuka oyebi ke ba kata parti wana et reverser besoin ba kata yango bazu bazongeli siko parti ya makambo ba viol le bandini tala tango toyeko tala to timbeli tolobia omoni et sika sikoyo ba information oyo elingi trahir batu oyo po peuple congolais ba vérité que ndenge nini bato bazali ko violer basi bato bazali ko sala mabe côté à est tala bazu ba kati yango mais film wana bande ko to ko luka yango to enregistrer ki mo ndambu oyo bango ba cheki mais toza ko sala ba recherche poto senga intégralité nango nyonso to suite ozwaki déjà contact na bato ba filmaki to bato basaki banini wana tozwaki contact na bango bandeko na banzi to kozwa ba image wana to kotiela bino ba utu balinga ba déclarer ki ba utu basalaki ba déclaration na bango mais tant comme été ba image wana lingeleka ba combattant bazu ba kati parti wana parce que ba image été soki image wana ba peuple congolais na diaspora ba talaki yango balinga basala trahir balinga ba mona été na makambo ngwanda lobaka na makambo bango ba lobaka confusion totale donc balinga ba basko ba nani on va violaka basi côté à est omoni pona ko yebisa bino ke bandeko ba bolingo lokuta te umeli tangu vérité yaka ekangolaka nyonso